Ale kumanga motema moto yaya. Vous kaka. Qui ça? Nabiso. Qui est l'équipe partout? KNB. Kinshasa Nabiso. Qui est l'équipe partout? Kisasa et l'équipe partout. Mikolo les abîmes, pardon. Jima c'est la yolo ratate. Et on a bien yo. Ah, Jima Mokende. Où est là? Banakin. Kebana jago zappé. Ce couteau nango. KNB Téléma. KNB Téléma qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB ko zappé. Ce couteau nango. Check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Bon début de semaine, na Bilonio sur Bandeko Balandia, magazine KNB Kinshasa na biso. Ekozala te likambo ya dialogue ezali ko continuer kotia trouble na mitu ya ba Congolais yango KNB essaye bino analyse à travers Alain Ngoma. Depuis que Edem Kodjo Azala choisi comme facilitateur au dialogue, Tilelo, il faut qu'on reconnaisse que le dialogue est ça la makakati. Tout le monde qui Kodjo n'a arrivé à Pesaki Bakota na ba parti nyonso, c'est-à-dire la majorité, na opposition, peine la société civile pour na kosa la comité préparatoire au Yesengela qui kokota na dialogue. UDPS alobaki que bangonde bakopona ba représentant ya opposition kutu. Attitude wana esalaki ke ba parti mususu ba rejeter yango. Na simana yango esalaki ke Kodjo alobaki Tshisekedi nde azali ko bloquer yo pona processus ya dialogue et aboutir. Après nyonso wana Edem Kodjo akenaki même kokutana na président ya UDPS na Bruxelles mais ba rencontre wana nyonso et aboutisaki ne lokote. Na majorité pe ba continuer ki kobeta CT pona dialogue et salam. Après yango UDPS a sengaki na Union africaine abakisela Edem Kodjo panel ya ba facilitateur pour na ko permettre dialogue et salam. Mais tomoni na retour ya Etienne Tshisekedi na Kinshasa lors ya meeting na ye ya le 30 juillet na boulevard Triomphal alobaki que Edem Kodjo azali kabiliste monene donc asa mutu oyo asengeli te pour na facilitation ya dialogue na RDC. À part yango asengi lisusu na gouvernement ba libérer ba opposants oyo nyonso baza na prison pe batika ko kanga ba politiciens ya opposition pamba. Ba ambassadeur africain accrédité na RDC basali groupe de soutien au dialogue. Ba monaki batu ya rassemblement ya opposition semaine passée mais jusque là ba aboutir kaka na solution mokote. Apparemment jusque là opposition basali kaka ko bloquer processus ya dialogue. Parce que chaque fois, ce qui dialogue elingi et abouti, bapesaka kaka ba condition oyo et salaka que makambu ezala bloqué. Awa mikolo ezali kokende et que dialogue ezo salamati. Mboka ekosuka wapi? Toko senga na ba politiciens congolais batika nanu kota la ba intérêt na bango mais batala plutôt intérêt à peuple pour na ba guerre na bango peuple nde azali konyoka ma le plus. Kinshasa et l'équipe partout. Week-end eleki tolakisaki bino ndenge bakopérant ya bafourniture scolaire balelaki balobi ke COP na bango efoire parce que bato ya école mingi bakomi koteka yango na place na bango yango baautorité ya école mingi bazalaki maloba te bapesi ya bango mpe baavion. Magazine KNB tokiti na commune alimenté précisément na école lycée Sédidac pour n'en soit na ba responsable ba biso réaction na bango ezani na ndenge ba commerçant baza ko accuser bango ba koma oteka ba biloko donc ba fourniture scolaire na ba uniforme na ba école biso na mombele kon école na biso na lycée Sédidac uniforme toteka kate mais dans un modèle au de proposer pas ba parents faut que ba parents ba suivre modèle wana ba école o eteka ka lokola ba uniforme et ça lokola marque na bango et après d'autres écoles ils ont quoi autofinancement. C'est vrai que l'école wana ceux qui promoteur wana azali homme d'affaires azana ba boutique na azana ba tissu peut fournir dans son école batongi modèle moko batie signe na bango ils sont capables de vendre ça mabete. Je pense que
ba vendeur ou ba vendeuse wana bazo kosa makambo ebele na ba école tel que biso na école na biso lycée CDDAC na kati ya Mombele totekaka ba uniforme donc ba fourniture scolaire était. Je ne sais pas ce qu'ils appellent d'abord bango fourniture scolaire na yebite. L'uniforme est que pour ba lobby couleur bleu blanc parce que la constitution a défini que c'est la couleur bleu blanc. Mais na base c'était que constitution est définir modèle ya uniforme wana pour ba vendeur wana bazoloba bateka mbala mosusu ba jipa mikuse. Est-ce que biso na école na biso tokolinga mwana la teka jipa mukuse? Alors biso tokolinga ke jip ekende jusque na genou. Bana nyonso bazana modèle wana juste jip au genou. Parce que le ministre a autorisé aussi ba signe distinctif de chaque école. Est-ce que na balabala ba shayero na bateka ngo na ba na ba signe na biso ba koya ba ngo ndenge nini? Alors je pense pas que ba vendeur wana bazana raison. Bazana raison mon côté. Tel que tablier na biso oyo. Ça c'est une qualité supérieure. Donc mon angote na l'école mosusu. Et ensemble na ba parents, nous avons trouvé que qualité yogoza la bien. Pourquoi? Et on locate. Parce que ça peut faire des générations et des générations. Et ça ma casse. Nani vendeur wana teka ka tablier. Azate ba kolobani. Bolandi wana ba responsable école balobi babi eza na ma betende ba tekaka ba uniforme na ba fourniture scolaire na école pour ezaka pona faciliter ba parents et puis ba somba ka qualité ya malamu. Donc ba vendeur na ba commerçant na bomona na bino ngo ma betende ba tekaka pour ezaka pona faciliter ba parents tâche na place que boke na rosoma na ba midèle na bino nde bolingi mais bolanda nde uniforme na bango ya école. Kinshasa et l'équipe partout. Élève bazali na droite ya koteka eloko ya kolia to pe eloko mosusu na kati ya salle de classe yango bakinois bainterpele lolenge ya baelève wana mpe baautorité ya école balobi punition nini bakoki kopesa soki bakangi élève bongo. Parents bazala ba irresponsable te quelque soit difficulté à vie osanango éduquer mwana yo moko. Magazine KNB toza na commune Kalamu précisément na école complexe scolaire Maman Kingongo pour na koswana ba autorité école obaib sabiso so ki eza permis na élève ko sala commerce na kati salle de classe pe punition na eza nini soki bakangi soki mwana soki alumbi dera ndaku ayena makanisa ko sala commerce na kati école autant sous malamu te. Et nous avons remarqué beaucoup d'élèves qui arrivent en train de faire ces histoires bazali kolanda sous matière malamu te. Et ils sont toujours concentrés par rapport au commerce nabango. Donc ils ont bien été comme ça la commerce dans la classe. La sanction c'est d'abord la direction des disciplines qui s'en occupe. Il y a quoi ça moi que nibeko lobi boye à côté de la moi nibeko naie parce que il y a un règlement d'ordre intérieur. Oui pekisa oui pekisi que moi na ça commerce c'était. A vous a d'abord soumis peut-être na congé soit temporaire, ça y est, moi renvoie ou soit temporaire, c'est moi congé pour que permettre à la leçon prochainement il y a une babilo qualité. École est sika mon bon outil. École est sika ou ba pesa mayele. École est sika oyo ba ko former moto pour akuma moto important na bon monesima. Société a besoin na sika mon bon outil. Bon punition ba pesa punition en fonction ya règlement d'ordre d'intérêt à l'école. Puisque son mwana azoteka biloko ndengo wana kangi mwana parce que na kati ya salle de classe même que ça na kati ya salle de classe pour benda ka distraction. Koteka na classe c'est vraiment moboti nyonso akoki ko sepela nango ata mukete. Po mwana tango otindako aende kozwa mateya. Mais tango akoteka ndengo wana atuka kozwa malamu te. Wana mwana kozala distrait. Akolanda mateya comme il faut te. D'emblée boye tokobotola na biloko mwana za koteka. Tokomettre mwana na disposition ya directeur de discipline. Maintenant directeur de discipline akotala mbeba nini mwana asali
pe punition nini akoki kopesa ye ntango mwana ye na biloko olia alanda cour boye professeur aza kopesa distraction tomonaka yango ta mosusu ozopesa cour aza kozwa nini abandi koteka biloko na ye classe mobimba ekomi distrait e moyen balanda mateya eza te bolandi wana ndenge baautorité ya école balobi ke eza strictement interdit na élève koya kosala commerce au sein ya école parce que soki bakangi ye akozala sanctionné et par renvoyé de l'école. Kinshasa et l'équipe partout. Constamment de ça, la ville province à Kinshasa, soldat mingi, comme un mauvais comportement. Il y a aussi un rabat mbongo na nzela soki balati teni ba msusu même ba omo ogo datina kati ya babiro. Magazine KNB to yelo ko déplorer mauvais comportement au basoda ya FARDC ba koma lango ya osenga ba mbongo na nzela. Mais na sala expérience na mboka na biso Congo, en tout cas voir même les policiers FARDC même Moura baza toujours na habitude ya ko senga na nzela un policier ou un FARDC tant qu'il y a na tenir à la police et sengélité to eza dinete ke abanda ko senga na nzela. C'est impossible pour moi soda Europe a senga mbongo na nzela. Pourquoi? Parce que le gouvernement a en charge, il faut très bien. Si le salaire est bien, il faut ration comme tel, soins médicaux. C'est pour cela qu'ils ont poussé les gens. Alors, pour ma campagne, ils sont arrêtés, le gouvernement a sa charge les policiers. En Angola, un militaire va payer ceux qui $700, ceux qui $800. Il est capable de foutre là-bas dans la classe. Mais il faut foutre ceux qui 40 000 francs. À cause de la pour 40 000 francs, ngane na zabo 40 000 francs na koli yango dans 2 jours. Siko ye mutu na mukolo azo senga donc na balabala, c'est-à-dire mboka eza bien te. Soda na teni akoko manger na nzela te. Soda il faut que no manger na place na ye. Oya musala. Soda soka kuma manger na teni ezali malamu te. Faut manger na civil, a manger na teni te. Vous comprendre? Akupe ko senga bisenga te. Soda faut joa mbongo na ye. Na soka ya sanza soda soka sengi kosenga ezana sonite soka sengi amoni po azangi yango wana ake kosenga parce que azanga kite akoki kosenga te bolandi wana ba kino ba déplorer mauvais comportement au basoda misu ya FARDC ba koma na yo senga na nzela donc na bino basoda o bozana comportement ya komandia ka na nzela botika parce que ezo sala soni oke komandia na nzela na tenue ozo pesa sous valeur na tenue o bozana ngote donc eza bien te na bino bosala ngo Tika, bon, mais quand même pour changer. Kinshasa et l'équipe partout. UFresh JE à Kitoko, Tangi Masolo na Kinshasa, yango ba journaliste ya investigation, ba kena ko visiter usine na bango ya limité. Mokolo ya samedi 29 juillet 2016 et comme date oyo marqué à jamais via agent ya UFresh oyo bayambi délégation ya quelques journalistes d'investigation ya presse écrite bakitaki na 14e rue Lumete na usine ya UFresh pour vérifier ba rumeur nyonso oyo lobamaka na ba détracteur ya UFresh oyo baza komela pe mana impact UFresh eza nango na terrain tango bakoti babandi vérification ba journaliste comme 4e pouvoir et première puissance bakamwe komona que UFresh eza en ordre na ba document nyonso pe eza ko respecter ba normes requis pour la fabrication et lesquels ba journaliste pour na nini motema mabe ya boye bakoka kite ko bomba ba sentiment na bango balobi boy bandeko congolaise bota la biso tozali ko meka ju oyo to ko vérifier information na source comme nango UFresh usine yango wana oyo to ye pona ko vérifier information na source mais to trouver que selon la rumeur oyo sur l'équipe tout se passe bien bazan na bango en règle et puis na normalité bazapé conforme yango na to recommander bino bo mélange UFresh Bozo Monangai Awa, Armand, journaliste et éditeur spécialisé dans le domaine de l'investigation. Ce qui est Awa, na usine o bazo benga keno UFresh entreprise, et ça vraiment pour na kocha, maboko na pota ndenge balobaka. Puis c'est na ville, toujours on a quitté ces autres cycles mingi keno usine wana eza usine à Liwa, c'est pourquoi na yenga moko pour na ko palper du doigt. Na palper du doigt. Na mwende bozo mona oyo bakome yango nini UFresh na yo ki penza vraiment goût moko ya bien
eza biloko moko ya bien nasengi bino bolanda boyoka yoka te bomela bokosepela eza nango bien. Na esengo wana ya komona bapandi sango koya na usine na bango après mauvaise campagne ya bato Ufresh atia KO na terrain ba agent balobaki boye. Bapanzaki Ufresh sango mabe kasi lelo nzamba atinde biso bato yango na makolo na biso. Yango wana aza kopesa conseil na bamama nyonso. Mwana soka azokende classe kobanga te zwaji Ufresh pesa ye akende nango amela na ekole. Lelo touti koyamba ba journaliste bino moko bomoni bazwaki bakwiti information moko boye concernant Ufresh keza sous mabe mais bango mo badi sur terrain na si bomoni na image ne ba témoigner Ufresh oyo eza produit ezo bomate ezo sama ba norme nyonso ya OCC bo consommer bana ba mama équipé génération T. Esili botika na bino bilobela po Ufresh e bomaka te pesa nuisible na santé te boluka bo bakisa goût olie ya bilobela na makambo ya Ufresh. Ba journaliste bandimi déjà match esili. Fois passé, tu l'as dit, bino ndenge mibali baréagisaki soki afandi na mwasi na ye ke mwasi azali kopesa plus d'importance na téléphone na ye yango basi mpe barépondre na ndenge ya bongo. Motema ya tambombole na mérité pardon nazala libéré. Totuni pe bana basi bayebisa biso soki lelo oketa la fiancée na ye to chérie na ye azo s'intéresser plus na téléphone que ye mwasi akozala akoréagir ndenge nini. Pour nanga na mona ngo c'est un sabotage parce que présence nanga déjà il faut créer déjà ile comme on a kati na ye même si akoko za na conversation na téléphone certainement ça ozo seka aza sur Face aza sur WhatsApp mais akoko tika ngo to sololi o eza important pour la personne ba donc pour nanga na juger que ça sabotage neti nga motema mukusi na côté manaki. Bon et ça nga esengote en plus pe nazala vraiment inquiété na koyebisa ye téléphone na yo eza plus valeur te koleka ngai. On doit agir autrement. C'est parce que présence dans les autres représente des lots, il y a un tazawana. Si on s'occuper dans le téléphone, c'est qu'on a besoin d'en rater. Bolandi wana ndenge bande kona biso ya basi vraiment ndenge baleli mibali oyo bo se comportera bongo ozana mwasi otiki mwasi ozo s'intéresser no plus na téléphone na omeka ko changer za malamu te boka bolaka temps ya bolingo na temps ya téléphone ba camarade oui okoseka no na téléphone mais mwasi pas en a besoin ya affection peut intimité na yo Kinshasa et l'équipe partout. Aux avoir on a besoin d'élargir connaissance te pose à l'expert en communication la monture a d'ailleurs pour formuler la session na bango. Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Ressabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. Du 14 au 21 où convention monnaie négociée à la ACK Kalembelembe Ozali dirigé par Pasteur François Moutombo dénommé Fête de Juifs.
Guinoises et Guinois, Brazzavilloises et Brazzavillois, un seul rendez-vous. La fête des Juifs, Jean chapitre 5, premier verset. La Bible nous dit, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Comme pour dire que Yesu le qu'on appelle Mouyouda, na tango calendrier ya Bayouda, leur date à fête Goki, à Zonga et Jérusalem. Où est le grand rassemblement de tous les Juifs, Place Nyon Sozali, Kinshasa, Brazzaville et dans la Mikiliapoto, du 14 au 21 août 2016. Un seul rendez-vous à ne pas rater. La grande fête des Juifs, 6e édition, avec comme thème, si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie, avec des puissants orateurs de l'Amérique et de l'Afrique. Le pasteur Pierre Mukangila du Canada, le pasteur Mwalimo Florent du Canada, le pasteur Yvon Stabili du Canada, le pasteur Dieu merci Mutombo, Église Cité des Refuges, le pasteur Jean Mwamba, l'homme de 1+ dans ta vie, le général Sonic Kafuta Rogmen, armée de l'Éternel, l'évêque Pascal Mukuna, l'homme du retour à la parole, les patriarches de la grande communauté ACK et votre humble serviteur, le pasteur François Mutombo. Voici l'homme, l'hôte de la manifestation. Adresse Nabiso Ezali, Kalembeleme Subtande, au croisement des avenues Kalembeleme et Plateau, non loin de la maison communale de Kinshasa. Du 14 au 21 août 2016, de 15h à 20h30, la grande campagne, l'enseignement, les avant-midi, du 16 au 20 août, de 10h à 12h. Et à l'école du ministère, bien aimé, il y a un Dieu quelque part. Au rythme de la fête, la table vous attend. Bon appétit d'avance. Du 20 au 21 à Théâtre de Verdure, Festival Toseke Kosala Mapulu. Toseka, les 48 heures du rire. Wato Balabala, SMCT, DCG, en partenariat avec Canal+, Vodacom M-Pesa, Primus et Jeffrey Travel, présente Toseka, format national, avec la participation de quelques humoristes internationaux. Toseka, du 20 au 21 août 2016, au Théâtre de Verdure, à partir de 16h. Les billets sont déjà en prévente à 5 000 francs congolais. Réservez vos espaces VIP à 50 et 100 $. Au final, une marche Toseka qui débouchera sur un pique-nique géant. Pour Toseka du Soussou, Tokoteka, Petokoteka du Soussou. Hey! Avec le soutien du ministère de la Culture et Arts ainsi que la ville de Kinshasa. Aha, en mon nom. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Voilà la actualité aux alliés qui dominé Facebook na depuis la semaine. Actualité, il y a Facebook Weekend, des alliés qui dominent na refi. Il y a facilitateur, il y a dialogue et d'un coach, il y a membre, il y a rassemblement, il y a opposition. Pe babaki saki li sous préalable, prisonnier politique.
na problématique ya dédoublement ya ba parti politique na Facebook kaka batu ya majorité à travers chez Okitundu oyo azali moko ya ba représentant na bango na dialogue balobi que bako se soumettre na ba caprice ya opposition te. Ba photo ya Jeux olympiques ezo dominer na toile surtout oyo ya RDC oyo baza accompagné na une forte délégation ya ministre ya sport Denis Kambai na ba athlète misusu oyo ba wuti Afrique du Sud na Europe. Agence ya sondage Target a sali enquête sur ba musiciens préférés na Kinshasa. Le premier ezali bongo Fally Ipupa DiCaprio ya mibale ezali bongo Sir Laure Mbongo ya misatu Weranson Igwe de la Forêt. Quatrième ezali bongo Pasteur Atoms. Cinquième ezali bongo Fabregas Métis Noir l'homme de Tengama. Oyo ayoki kombo na yete asala makasi pomba la sima ba Kinois ba sepela na ye. Mais il faut qu'on retenir que Héritier Watanabe, l'homme de retirada nanu a koti na liste ya ba top 10 ya ba musicien le plus aimé na ville ya Kinshasa. Côté ya ba homme de médias Twitter ya Target est signifié que le premier ezali Papi Mboma, deuxième Papa Molière, troisième ezali bon Ndeko Eliezer. Mais tu remarqué que ba personnalité oyo basalaka kaka ba émission na lingala comme pour dire que ba Kinois balingaka batu ya français te. Donc botika kotonga bato basalaka ba émission na lingala soi-disant ba émission na bango ezalaka terre à terre. Na page Facebook ya la bouche autorisée balobi que Karine Mokondi après 2 semaines kaka ya service na team Wata azui visa ya Afrique du Sud abeta moi tour. La bouche autorisée a bakisi lisusu que Karine Mokondi oyo a travaillé qui makasi pona Fabregas surtout na internet kolongwa na ye pembeni ya mwana matete ekitisi gaz na ye na internet kokamwa tosukisa actualité ya Facebook na photo oyo Petit Rigen chanteur ya Blaise Boula ancien président ya Pondération 8 plus tard ndinga ya Kofi Olomide Quadra Koraman na quartier latin tala lelo yo rande kitango ba yebisaki biso yango yote. Merci pour la fidélité et confiance. Vous allez continuer à couper sur la magazine Abino. Tokutani lobby, vous allez toujours connecté, branché, scotché la magazine Abino. Je ça et le clic pas. À travers la flamme par la com, devenons forts.